Magazino Magazine Kinshasa na biso Réalité ya banaki Réalité ya banakino. Conseil de ministres en présentiel et Zongeli Mokolo Yalelo, président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Yemoko Nde a présidé en na cité à Union africaine. Chef de l'État a eu officiellement bâton, il y a commandement, il y a mécanisme régional, il y a accord cadre, il y a Addis Abeba, détail, toute une édition à Lelo, on a gêné Mingi, il y a co-présenté les binômes. Merci na fidélité et confiance pour passer la KNB News ou Informarabino toujours d'une manière très professionnelle. Édition le bandi mbote Kinshasa mbote partout dans le monde tikato fongola yango na conseil de ministres o esalemi lelo eza conseil de ministres en présentiel yango esangi si ba ministre nyonso autour ya chef de l'état ou ya président bongo réunion yango nini penza ezalaki spécialité topé particularité ya réunion ya lelo image fait commentaire. Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé vendredi 25 février à Lelo, na palais de la nation, conseil de ministres traditionnel, le Zalaka Kala. Conseil yango eza en mode présentiel et zali bongo deuxième conseil en présentiel où ta gouvernement sama le compte de quota. Tobo salate que premier conseil tenu lendemain et à formation à gouvernement sama le compte de investition dans le gouvernement et où melaka quelques minutes en raison de la pandémie à Covid-19 yango et zalaka conseil de prise de contact kasi lelo sima ya bakambi ya santé kolobak situation sanitaire na mboka na biso évoluer makasi yango esali que gouvernement sama lokonde ba se réunir autour ya président de la République en mode présentiel bona kosola makambo etali bongo nyonso ezali koleka na kati ya démocratique du Congo ba ministre bango nyonso ba pusani pona kosolola yango elongo la président ya RDC Kinshasa et l'équipe partout. On est que chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu officiellement bateau et commandement. Il y a mécanisme régional, il y a suivi accord, il y a Addis Abeba, yango ezali pona une année mobimba bisika puis chef de l'État RDC a kokumbe la masolo yango esalema ki bongo lobby qui lors il y a 10e sommet, il y a mécanisme topé évaluation, mécanisme et accord cadre Addis Abeba esalema ki en la ville province à Kinshasa. Chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu officiellement bateau ya commandement ya mécanisme régional ya accord cadre ya Addis Abeba yango esalemaki à l'issue ya 10e sommet topé réunion ba chef d'état mécanisme ya évaluation ya accord yango esalemaki na Kinshasa jeudi 24 février 2022. Président congolais a eu motu ya mécanisme ya suivi ya accord yango pour na 12 mois a succédé bon na homologue na Ougandais Yoweri Museveni. Signé au total par 13 pays le 24 février 2013 na Addis Abeba na Éthiopie. Accord cadre wana ezali notamment engagement à RDC et à communauté internationale sur la paix et la sécurité dans la région des Grands Lacs. Paix du sous mingi na kati ya Est démocratique du Congo. Accord ango ezali ko attelé également sur cause profonde ya ba conflit na ba région des Grands Lacs. Objectif nango ezali ko mettre fin na cycle ya ba violence na kati ya région des Grands Lacs. Kasi na ngambo ya opposition ya mboka na biso bango batalisi que accord cadre d'Addis Abeba ememela RDC le côté Outa 2013 qui nous mokona lelo ba massacre ezali kokoba c'est que il faut que ça lelo comme susu na place ya kotika na accord yango asi la tango oyo boyeba que 10e réunion wana esalemaki na Kinshasa 7 chefs d'état bazalaki présents na Kinshasa sur le 13 pe milulu yango esalemaki kitoko bango bazu engagement na présence ya ONU pe communauté internationale koluka ndeni kozongisa kimia na kati ya ba région de Grand Lac. AWP chef de l'État congolais a kumbeli masolo yango na ba problème na est tozondima ke nyonso ekozala malamu Kinshasa et l'équipe partout.
En visite de travail na RDC, Jean-Pierre Lacroix akutanaki na délégation monene ya FCC wapi bisika batalisaki ke baza prêt pona kokena mapona mikasi esengeli consensus moko emonana autour ya nouveau bureau ya CENI oyo salon bango et longo banité pona kosala mapona ya malamu bolanda na image pe commentaire. Conduite na secrétaire permanent ya Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie pour perdre la Mokuse Emmanuel Ramazani Shadari. Délégation ya Front commun pour le Congo composée na ba députés nationaux Bayamba Maki na secrétaire général adjoint ya Nations Unies en charge des opérations de maintien de la paix. Jean-Pierre Lacroix en séjour de travail na RDC. Plusieurs sujets et actualités qui au centre de la rencontre notamment processus électoral, situation et droit de l'homme, paix, sécurité dans l'Est démocratique du Congo. Selon honorable Geneviève Inagozi, azoyaki sur la grande ligne ya cahier de charge la famille politique naye Koyo Kamaloba naye FCC a retiré engagement naye kokina ba élection mais kasi il faut commission électorale nationale indépendante CENI na Mokuse ba garantir ba chance na ba partie prenante nyonso que processus ekozala libre pe ekosalema malamu. Eli ya wamba na province ya Haut-Ouele atalisaki ke pona bango ezali question kaka ya kotalisa ko bazali déterminé ya kokende na mapona mikasi esengeli ko participer na processus électoral oyo ekozala consensuel oyo ezali ko rassurer ba partie prenante nyonso na égalité de chance pe ezali lisusu représentatif parce que CENI ezali composé lelo oyo selon bango ne batalisi composante na yango ezali mingi majorité na pouvoir opposition ezali te. Il faut mise en place ya ba opposant na kati ya CENI na boye a rappeler que ndenge CENI ezali composé lelo ezali violation na loi organique, violation ya règlement intérieur pe violation ya constitution ya mboka na biso ndenge ezali ko présenter CENI lelo oyo ezali ko rassurer ata mukete indépendance na yango atiaki communauté internationale a témoin kotalisa que CENI oyo ezali sur place ezali bien te esengeli consensus moko esalema pour ko baluka bato ya malonga si ya mboto ke na ba élection ya solo FCC bazali prêt pendant ko ke na ba élection. Question par rapport à la situation sécuritaire pour la violation des droits de l'homme ezalaki pe na kati ya ba échange yango wapi bisika le numéro 2 ya Nations Unies atalisaki que sur le plan sécuritaire azali ko constater que depuis l'état de siège ekoti na Est démocratique du Congo ba mort bazali lisusu ndenge ya liboso te azali ko féliciter gouvernement congolais na kosenga bango basala makasi na kosala que nyonso pe ekota na Est démocratique du Congo. Numéro 2 à Nations Unies accorda qui aurait attentif dans la préoccupation ya ba cadre encore fidèle ya Joseph Kabila ya talisi ki ayoki bango na bokebi nyonso pe nyonso ekosala malamu. Lors ya séjour na RDC outre ba responsable ba institution en Mboka, le numéro 2 ya ONU a échangé avec une force politique sociale en place, notamment majorité au pouvoir, Union sacrée de la nation. Peli Susu FCC bayaki kokuta na ye le numéro 2 ya ONU ayaki na RDC ko représenter secrétaire général Antonio Guterres o anilaki à la dernière minute déplacement na ye na Kinshasa on ndenga azalaki préoccupé na crise o ezali ko secouer Europe mingi na Ukraine. Na Ituri Jean-Pierre Lacroix akendaki ko visiter site ya ba déplacé na territoire ya Djogo akutanaki na ministre ya défense atalisaki ye ndenge nini bazali prêt pona ko mema soutien na bango pona kosisa guerre ya Est. Ya solaki pe na premier ministre kasi bokutani wana ezalaki mingi pona ko féliciter gouvernement congolais azali ko sala nyonso pona ko selisa pasi pe en sécurité na Est démocratique du Congo. Bokutani yango elekaki malamu FCC azali déterminé ya komona mapona Salema na 2023. Kinshasa et l'équipe partout. Nanga monaye Union sacrée pour la nation au pe bango bayamba maki na secrétaire général adjoint ya ONU bango batalisi que bazali ko rassurer sur ko salema ya maponomi na délai constitutionnel c'est-à-dire 2023 ou rien bola nabili.
En marge, il y a ce jour de travail na République démocratique du Congo, secrétaire général adjoint et Nations Unies en charge de l'opération pour le maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix a multiplié les contacts dans différents acteurs et environnements sociopolitiques congolais. Naboye suite il y a échange dans le cadre institutionnel, notamment dans le bureau, il y a 2 chambres du Parlement congolais. Le Premier ministre, le chef de l'État congolais, a échangé qui le mercredi 23 février 2022 na délégation Union sacrée pour la nation. Dans l'occasion, il échange et tourna qui autour du processus électoral qui mène à l'Est démocratique du Congo, autorité morale et regroupement politique FDCA, Modeste Bahati Lukwebo a s'exprimé qui honore la majorité au pouvoir, puis a réaffirmé qui volonté du chef de l'État Félix Tshisekedi il a organisé une élection dans délai constitutionnel. Atali saki que population ayo kanaye makambo ezo lobama na balabala te chef de l'État alaki ko organiser une élection ndenge mibeko esengi. Délégation ezalaki composée na ba différentes plateformes au bazali ko soutenir chef de l'État na cadre Union sacrée pour la nation. Ezalaki bongo AFDCA ya Modeste Bahati, IDPS Ensemble pour la République, MLCP Palou. Numéro 2 ya Oni na RDC ou a représenté qui secrétaire général Antonio Guterres ou a nila ki bongo na dernière minute déplacement na pour na Kinshasa en vie pour na s'occuper na ba crise na Ukraine. Jean-Pierre Lacroix a yaki mobimba pour na participer na 10e sommet ya accord cadre ya Addis Abeba ya profiter qui une occasion pour na koma na Est démocratique Congo ko tala ni nezali ko salima kuna pe akendaki na Ituri a visitaki ba site ya ba déplacer mini akutanaki na bakambi ya mboka pe bongo na bongo ye atalisi que asepeli na ba avancer ezali ko salima na o etali bongo problème ya kimia na Est démocratique du Congo kasi na o etali élection union sacrée azali ko gérer que élection et ko salima na 2023 na délai constitutionnel qui vivra verra nyonso ezali ko tambola kaka boye Kinshasa et l'équipe partout. Spaghetti roni pe macaroni roni ezoteka ma partout o mesel na yango déjà somme yango na kwa balabala na yo kasi kobosa na te tala bien logo ya Beltesco ezanga te po yango nde ezali kopesa vitamine pe kolongono na nzoto ya moto pe surtout mingi ya bana. Bayeli susu bango banani société Beltesco toujours ndenge amesana ko sunga population congolaise sikoyo ayeli bino eloko ya motuya tunanga nini ezali bongo spaghetti roni oyo bozali komona ndenge bazali ko présenter biso yango awa ezali produit moko kitoko makasi okoki kolia yango na biloko nyonso oyo olingi Thomson soso viande ya lolenge nyonso tope madesu oyo na Kinshasa tobengaka madeblo oza mobimba bana mikolo tout le monde akozala d'accord na spaghetti oyo roni esengeli koyeba ke pâte alimentaire oyo esalemi na semoule de blé ezali na elengi pe guna ndenge ya kosakana te kasi babosani bino te baye nyonso oyo pe baza batu ya ba nostalgie balela ba macaroni Beltesco acheli bino pe lisusu macaroni roni yango pe lisusu ndenge moko gu ya ndenge ya kosakana te elamba makaka ndenge moko mwa ya muke ya moto etoki oche yango na kati quelques minutes après ebeli bana ya classe ba papa na tongo va bakende musala yo pe mama soko ngo kende marché okoki ko beta yango repas moko ya 5 minutes et sangisi libota mobimba pe bozali calé na journée bokoya ko liaka na pokwa vérifier toujours logo ya Beltesco tango ozali ko somba po ba mwifi na Kinshasa bazali ebele po yango de ezali ba produit ya qualité supérieure oyo Beltesco a chelibino na marché to offrir bino produit kitoko o babengi spaghetti roni ezali pâte alimentaire à la semoule de blé. Pâte alimentaire à la semoule de blé oyo ezali kaka spaghetti roni oyo esengeli ko lesama na mabota na biso maman responsable papa responsable ba étudiant ba coopérant spaghetti ezali kaka moko ezali spaghetti roni oyo ezali la qualité supérieure oyo spaghetti oyo baleka ngo partout to zali na produit mususu babengi ya kitoko makasi babengi macaroni ya Beltesco en tout cas ngala benga ngo kinkaka ezala l'habitude ya consommation na bino mikolo nyonso ya kolia macaroni roni na spaghetti roni po ezali biloko oyo ezali kotonga nzoto ezali kopesa biso nzoto makasi po toyeba ko vivre longtemps na mokili ezali cadeau signé Beltesco mwana mama yebela pona kolia biloko ya qualité
il faut toujours Beltesco pour yende akanga Kinshasa République démocratique du Congo mobimba ou tabatango ebele o toloba kité tolobi Kinshasa et l'équipe partout. Toujours imité mais jamais égalé. KN News, première chaîne d'actualité, on continue. Kassaningala Awato propose à toujours. Émission, il y a Siki Bisika, plutôt le belaka, sujet d'actualité. Awa, Tozongeli Bino, édition, topé, extrait, émission, qu'une docu politique, ça déjà en ligne, l'achat du Nabiso, Kaskobo, Sanate, qu'on s'abonne. Toloba qui a un que président de la République, Azwaki Bokonzi, et akuta kimboka o na makambo ebele, notamment likambo o tikoloba siko ya vie sociale na yango mokonza mboka na gouvernement na e baza ko satele butu pe moi pour que peuple asepela na makambo o etali social. Et ça facilité, vous savez, ce pays a été détruit bambula ebele na likambo o etali social. Économie na biso ezalaki à terre, mais bomonaki na bitando ikendenge mokonza mboka zotambola de partout pona koluka ba financement, koluka ba opérateur économique baya nyonso wana ezana likanisi ya ko relever défi o etali social ya mboka na biso. Yango toza ko senga na bandeko toza na mwa mitema ya kokita tokita mitema ezala na se eloko nyonso soki bazolambela okozala motema moto te toleli nzala lelo te. Et président de la République a déterminé, mais une chose est vraie, c'est que nous avons un gouvernement de coalition. Ce n'est pas facile pour que mokonza mboka makanisi nyonso oyo azana yango akokisa yango à la lettre. Botelemele ki FCC cash mais le chef de l'État azana na union sacrée. Comment est-ce que boloba lisusu que quelque part aza bloqué aza azosa msalo lenge longo bani, mais pourquoi ezotambola te? Non, omoni totelemele ki FCC. C'est vrai, et président Yokaki mbela ya le pouvoir en marche et puis ya population nyonso. Tokei na gouvernement ya union sacrée. Mais toujours batu o bazalaka animé de mauvaise foi bazangaka te madame. Bazawana pona koluka à tout moment, à tout prix, comment faire échouer la mission du président de la République. Mais biso tolobi boy ke badongolo miso wana toyebi bango. Toza ko dénicher bango malembe jusqu'à ce que tokozwa champ libre ya kopesa peuple congolais. Parce que le président de la République a été élu massivement à travers la République démocratique du Congo. Et nayango tozo senga na bandeko o bazana kati ya gouvernement Samba Lukonde que ba aider réellement chef de l'État pour qu'il reste na mission nae. Soki baza kosala oyo bango balingi au détriment ya oyo mokonza mboka za ko kana pona population congolaise. Là, tu peux mettre hors d'état de nuire, c'est-à-dire les bandes ya gouvernement. Tu continuer édition à l'élo na communiqué nécrologique oyo. Communiqué nécrologique, chef coutumier Bernard Bibalandi Loa. Libota monene mvulanene bazali na makoyebisa baninga pe bandeko. Liwa yandeko na bango, oncle na bango, papa na bango pe grand-père na bango na kombo ya Mbambu Nzimbo Stéphane alias Papa Carré. Ancien agent ya DGDA, ex-OFIDA, liwa yango ekomaki bongo jeudi 10 février 2022. Nzoto ya Moui ezumi na morgue ya Kasangolo. Programme ya matanga ezali boye. Vendredi 25 février 2022, veille mortuaire na résidence familiale 6 avenue Mbambu, quartier camping, na commune ya Selemba, référence avenue Mobutu. Samedi 26 février 2022, enterrement na cimetière familial na Kimvula, na commune ya Mongafula. Tika été communiqué oyo et comme na montonyo soyeba ki papa Stéphane Mbambu Nzimbo, muri munaye epe mana kimia.
ezalaki édition le 25 février 2022 on a ça qui ne s'est représenté bino. Merci l'équipe technique et rédactionnelle ou ça qui nous ça qui tout qu'on a si ma caméra tout ça qui na Hervé Zaka régie et si mama qui na Timothée KMB na supervision et héritier le congé toujours na coordination en grande communication du Mokendi bino. Tout l'année prochainement on a ceci moi pour informer bino na temps réel p d'information ainsi qui pour informer bino ils aura devoir na biso tika et kimia et ou même mabota na bino tout l'année prochainement. Magazino Magazine Kinshasa na biso réalité ya bana ki réalité ya bana kino